Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sima kupesa bino mbote santu alobi kimi ya nzambe ezala na bino nyonso na mapamboli na ye ekoka kotonda likolo na bino. Natondi nzambe botondi pe nasengi kimia na boboto na ezala onte ya prophète Muhammad, ezala na libota na ye na bayekoli baye pe bandimi banso bakolanda ye na bolamu ti mokolo masuka. Amin. Ndenge tolakaki bino lelo tobandi vraiment ebandeli ya sujet na biso oyo ekokatana te. Lelo tozali kointroduire yango, tolingi koloba ke ntango nzambe atindaka bantoma na ye, baprofete na ye, bamessager na ye na communauté nyonso bakendaka, bakutanaka na bato misatu oyo bakose divize na kati ya bato bakoyoka na kati ya bato wana tozali na groupe ya liboso. Soki profete alobi bandimaka makambo profete aye koteya pe basaleli yango sincèrement. Ezali na bamisusu bayokaka baboyi pe balakisi penza ke baboyi kondima yango. Ezali na misusu balakisaka ke bandimi mena motema baboyi. Donc tozalaka na groupe ya ba croyant bandimi balakisi pe ke bandimi, tozalaka na groupe ya ba mécréant o bayoki baboyi kondima pe balakisi ke baboyi kondima. Tozalaka na groupe ya ba hypocrite toko benga bango bongo terme ekoki kokoka mwa muke ya mwana mwango eza mwa matata mingi munafiqun, mais kombo ekoki kozala plus pembeni nango na français ezali ba hypocrite. Alakisi ke andimi makambo profete alobi nzoka nde andimi te. Kolandana na ba kategori misatu oya batu babimaka na auditoire ya ba profete nde ba mateya na biso nyonso ekokule kolandana na ba kategori wana. Lokola ya ba croyants ezali groupe ya liboso, groupe ya liboso tokobanda ko développer ezali groupe ya ba croyants. OK, prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam comme ndenge ba prophète nyonso bayaki bakutaki batu na bango bazalaki deja na makambo moko o bamesanaki nango kosala. Lokola na Mecque bamesanaki deja ko adorer bikeko, bazalaki na culture moko ya raison du plus fort. Donc la raison du plus fort est la meilleure, na sens que loi ya jungle mutebande ko régner bato makasi bazalaki bato bazalaki na raison devant bato bazali makasi te. C'est ainsi babande ko préférer mingi babota ka mibali mingi na ba famille na bango parce que mutu akokoyela bino na ndaku azwi biloko yaza nango besoin kende nango. Soki boza makasi te ake nango. Soki boza makasi bokobunda pe bo sauver biloko na bino. Alors par rapport na yango batu wana tango baye tango prophète aye fo banda ko lakisa bango ke loko eza malamu te eloko eza malamu. Bango bayebaki deja ke nzambe bikeko na bango nde banzambe ya solo. Sikoyo yebisa bango ke non o eza banzambe te, nzambe ya solo azali o akela bino sala bando lakisa fausté ya bikeko wana. Ezalaki facile te, bamisu ba comprenaki ye bandimi, bamisusu baboyaki kondima batikali bongo, bamisu balakisa ke bandimi mais na fond bandimi te, basalaki yango kaka peut-être pour ba entourage na bango emonake baza ensemble, mais sinon na mitema batikalaki na croyance ya bikeko na bango. Makambo wana kaka ndenge ezali na ba génération nyonso okomona ke trois catégories wana ekozanga kobimaka te. OK, pona problème etali bandimi tokomona tobengi bango ba croyant, na arabe tobengi bango ba mu'minin. Donc mu'min azali croyant, lokola makambo na biso mingi ezalaka na langue arabe eza malamu pe mo ba mwango ezalaka eza problème te. Mu'min ezali mutu oyo azali croyant, tolobaka kaza croyant za croyant, croyant ngo eza nini. OK, tuko se référer na hadith moko Omar radiyallahu anhu nzamba sepela na ye yebisaki biso alobi ke bazalaki ya kufanda ensemble na ba sahaba misutu ba disciple misutu ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam et pas ya prophète Muhammad bafanda kaka bo bamoni mutu moko ayeli bango. Hadith ezali mulai na mikoleko ya peut-être tukozala na cours ya hadith ya 40 livres ya 40 hadith tukosolola nango tukoya kopesa kango na détail ya hadith oyo. Tango bavandi moto wana tango aye azali moto moko azalaki na bilamba ya pembe makasi, azalaki na suki ya moindo makasi, elembo moko te ya voyageur ezali komona na nzoto na ye. Mais ce qui était surprenant eza que bango nyonso bavandaki wana bazalaki ebele, mais
muto oyo ayebi mupaya wana koteli bango azalite bamoni ke oh nani le temps que bazota muto yango bato bavandi belé mais à se diriger tout droit tipa et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam azalaki akei a fukami pembeni na ye ko fuka mateka ti mabolongo na se no azui mabolongo na ye atutisi yango na mabolongo ya prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam azui maboko na ye atie likolo ya bakwisi na ye et puis abandiko atuni alobi ya Muhammad tango abengi ya Muhammad Muhammad to Muhammad appellation wana ba sahaba bande ko benga ngo prophète te ba sahaba bande ko benga ya Rasulullah to ya Nabi Allah ntoma ya Nzambe messager ya Nzambe me ba yoki ya bengi ya Muhammad surprendre bango nani azo benga prophète na kombo boy alobi akhbirni ani l'islam yebisanga islam ezali nini bon yango penza te partisan na biso besoin na sujet to za nango na ko sauter yango mais tant prophète a répondu que l'accès islam ezali nini alobi lisusu fa akhbirni ani iman bon siko yebisa ngai eloko babengi bondimi foi ezali nini nde prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abandi ko yebisa alobi antu mina billahi alobi bondimi ezali oyeba ke Nzambe azali ondimela Nzambe wa malaikatihi ondima ba ange naye wa kutubihi ondima mikanda ya Nzambe wa rusulihi ondima bantoma ya Nzambe donc ba messager naye wal yawmil akhir ondima mukolo ya suka kezali wa tu'mina bil qadari khairi wa sharri ondima pe destin na obino bozomona malamu na obozomona mabe ondima ke nyonso ezali kaka Nzambe muto asali yango muto ana olobi ya solo partout tozalaki nango besoin na hadith oyo yango donc na hadith oyo prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apesi biso ba pilier po muto mi benga aza mondimi il faut ko kisa ba pilier oyo 6 ba pilier yango ezali kondima Nzambe kondima mikanda ya Nzambe ba ange ya Nzambe ba messager ya Nzambe mokolo ya suka kondima destin si makambo oyo soki ondimi yango nde yozali mondimi mais na chaque élément moko kondima Nzambe kondima babuku ya Nzambe ba ange ya Nzambe mokolo tout ça chaque élément moko na mateya mususu koya tokobanda klobela kondima Nzambe lingi koloba ndenge ni mutu akondima Nzambe ndenge ni mutu akondima ba ange ndenge ni mutu akondima babuku ndenge ni akondima ba messager ndenge ni akondima mokolo suka ndenge ni akondima destin nyonso wana tokoya kosala ngo ba thème séparé moko na moko na sujet nango vraiment to approfondir yango lelo tolobaki eza intro yango wana tokosuka ke ba pilier ya foi ezali 6 oyo moto il faut kokisa po mibenga mondimi na kati ya Coran Nzambe ateli biso sura moko babengi yango suratul mu'minun donc chapitre wana Nzambe apesi yango kombo les croyants tala 3 catégories nyonso na utaye koloba na kati ya Coran chaque catégorie ezali na sura o Nzamba bengi na kombo ya catégorie wana lelo toza na suratul mu'minun mais tozali na sura o Nzamba bengi suratul kafirun tozui yango na kati islam na Coran suratul kafirun ezali surat les mécréants ezali tolobaki troisième catégorie ezali ba hypocrite tozali na suratul munafiqun sura ya les hypocrites sura mobimbe ezali donc déjà à partir nango tokozala na moins facilité à recourir na chaque sura na chaque fois tokozala na besoin ya catégorie moko pona suratul mu'minun na kotanga yango d'ailleurs yango mutokosala peut-être fond ya sujet na biso pona lelo Nzamba lobi bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na singi protection pa ya Nzambe et puis nazali ko loba maloba o na kombo ya Nzambe nazo senga lisalisi na ye suratul mu'minun ezali 23e surati ya Coran Nzamba lobi qad aflahal mu'minun ba croyant bangonde ba réussir donc ti mokolo ya suka bangonde ba ko gagner bangonde ba ko réussir alladhina hum fi salatihim khashiun ba croyant ezali banani ba oyo bazali tango basambelaka Nzambe bazali ko banga bazali na bobangi na kati ya losambo na bango donc bazali concentré tango bazali ko senga bazali ko sambela Nzambe na bango walladhina huma anillahu muridun ba croyants ezali ba oyo makambo ezangi tina ezana bénéfice te ba distraction pamba
oyo ezali ko distraire milimo ya batu ba miziki ba biloko ya bandenge ndenge wana bango ba pesa kango valeur penza te donc ba s'approcher ka penza na biloko wana te wana nde ba croyant. Alors alobi walladhina hum lizakati fa'ilun pe ba oyo na zaka bango bazali babimisaka zaka na bango. Zaka ezali nini? Ezali aumône. Donc soki azali na mbongo oyo koki déjà abimisela yango aumône, donc droit moko obligatoire ezali na kati ya mbongo ya ba musulman. Na kopesa exemple, par exemple moto azali kosala commerce, fond na ye eza admettons $1000, exemple azana $1000 ya fond. Soki a travaillé pendant une année, donc une année ezali ko banda janvier ti décembre te, ezali pe ko banda muharram ti nini te, mais banda mokolo ya banda ki na fond na ye ti ekokoka une année wana bazali ko calculer yango na calendrier lunaire. Soki kokisi une année akobimisa 2,5% ya mbongo na ye oyo akokoma nango. Admettons na suka ya calcul na ye après kokokisa une année amoni ke azana $1000. Akotala na chaque $100 azana $2.5 akobimisa. C'est que na $1000 akobimisa $25 et yebani obligatoirement akopesa yango et mokolo tokolobe makambo zakat tokomona ndenge nini mbongo wana ekabomaka. Ezali mbongo ya imam te, ezali mbongo ya nani te, mais ezali na ba catégorie nango o nzambe ye moko atia, il faut mbongo wana ekabomaka na ba catégorie wana. Alors alobi lisusu walladhina hum li furujihim hafizun bandimi ezali ba oyo bazali ko batela bolumbu na bango, nudité na bango. Mes excuses pour na ko prononcer ba mo ya boyeme ezali maloba nzamba lobi toza na façon mususu ya kokima yango te, toza obligé ko loba yango. Bato wana bazali ko batela nudité na bango, donc bazali ko tomber na ekobote, baza ko sala adultère te, fornication te. Illa ala azwajihim bango bako utiliser nudité na bango kaka epai ya basi na bango légitime, au ma malakat aymanuhum ou bien tango esclavage ezalaki epai ya ba esclave na bango bazalaki pe autorisé ko utiliser nudité na bango. Parenthèse ezali que o ezali moko ya bavoi islam et instauraki na kati ya société pona ko éliminer esclavage, parce que tango za esclave obandi ko vivre ne lokola mwasi na yo affection moko kokota et que ça la difficile de continuer ko considérer comme esclave, continuer ko maltraiter tantôt kuta ko botelo mwana, donc e bande ko sala moko ba vwe bande ko faciliter ba esclave ba longwa na vie wana esclavage. Na alors ce que moto utiliser nudité na mwasi ne kaka oyo légitime abala pe na esclave na ye oyo azali autorisé bakoki ko vanda na ye pona ba bolamu nzamba monaki na kati wana fa innahum ghayru malumin batu oyo bango bakozala condamné te, bazana masumu bazali kozwa te po utiliser nudité ne pas mwasi na ye légitime to pas esclave oyo azali na pouvoir na ye. Famane betara wara dhalika fa ulaika humul aadun. Mais ce qui moto a utiliser nudité na ye en dehors ya wana, en dehors ya mwasi wa bali to pa en dehors esclave na lelo kutina kolobela sous esclave ezate po bazala kalisute normalement ezala kalisute, bien que bato bakomi koluka bazongisa ngo malembe tozoko se retenir makasi, mais en tout cas normalement loko wana ezala kalisute na mokili. OK, ce qui moto utiliser en dehors ya moi surtout en dehors esclave wana nde ye a déborder ba limite ya nzambe, c'est que asali masumu. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ezal mondimi azali lisusu batu oyo na ba confiance bazali ko pesa bango soki osimbisi ye loko, en tout cas yeba ke akobatela yango tioko ya kokuta yango, jamais bazalaka ba escroc, jamais bazalaka miyibi. Obombisi ye likambo pesi ye confiance, yeba ke akogarder confiance wana ba abusaka confiance te. Soki apesi promesse yeba ke ako réaliser promesse wana sali, sauf contre-temps oyo ezali indépendamment ya volonté na ye wana qualité ya ba croyant. Opesi ye boye obombisi ye boye lobi sali yaki yango oye lobi wana te croyant azali moto azali na confiance, et puis soka laki asala effort à réaliser.
walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Ba croyant abandaki yango likambo ya tangu basambelaka bazalaka concentré na losambo na wona na bobangi nzambe makasi azali ko suki salisusu pe par na bango ali ba croyant zali batu o na losambo na bango babatelaka yango malamu babatelaka yango koma balekisaka leur ya losambo pamba te ba respectaka ba condition ya losambo avant sambe nazotala naza na ablution est-ce que naza na position tel na lati malamu donc ba condition nyonso ya prière azosala effort abatela yango wana nde ba croyant balengelaka losambo na bango. Ulaika kashe ya suka po na bango nyonso lobi ulaika humul warithun. Bango ba croyant o bazali na ba qualité lokolo to wuti kotanga bango nde bakozala ba héritier ya nini alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun. Bango nde bako hériter paradis. Firdaus ezali paradis ya malamu ya kitoko koleka ba paradis nyonso ezali parce que ba paradis ezali ndenge na ndenge ya se ezali ya likolo ezali mais o ya likolo nyonso esika ba bolamu nyonso wutela katie kitana o misusu yangwana babengaka firdaus. Alors batu o bazali ba croya ba kokisi tembro nyonso to wuti koloba bango nde bakozala ba héritier ya paradis bakokota paradis bakovanda na kati ya paradis libela. Nazui maloba o nyonso na surat les croyants chapitre les croyants to lobaki ezali 23e chapitre ya Coran ezali ko banda na premier verset ti na 11e verset nde yango na utiliser na mateya ya biso ya lelo. Alors lokola to uti ko loba yango tanto que tozali na suratul mu'minun na Coran surat les croyants oyo ezali moko ya ba catégorie misato ezwa makatango bantoma bayaka koteya. Tuzali na suratul kafirun ezali deuxième catégorie bato bazwa makatango bantoma bayaka koteya. Tuzali na suratul munafiqun ezali troisième catégorie bato bazwa makatango bantoma bayaka koteya. Lelo to utiliser que suratul mu'minun poto ko banana ba mu'minin na ba croyant yangwana to utiliser sura oyo e moto na moto soka tali caché ya suka balobi nini bato bazali bandimi bangonde bazali ba héritier ya paradis bolamu koleka paradis ezali te bolamu ya makasi na nyonso ezali paradis. Yangwana na teme ko yasima soki nzamba salisi biso tokobanda siko koloba ba pilier ya foi auto wuti koloba moko ti tokosilisa tous les 6 piliers inshallah taala. Cela étant to lakibino déjà que na mateya oekoya tokoteya sur ba pilier ya liboso ya foi ezali kondima nzambe salisa bino na biso nyonso tokoka kozala parmi bandimi ya solo polobi tokoka kozala ba héritier ya paradis. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Nzambe atia kimia na boboto na epa ya ntoma Muhammad atia yango na bayekolo na bandimi baso bakolandena muskiti mukolo ya suka. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.